Koffi Olomide na leki na héritier bayambani basololi mais na ba question moko oyo vient na biso mopa wazotu na héritier na litoi la musique ya Congo wera bibliothèque ba wera bazane ti ba remplacer ba vieux lombo makadi wera bimisi ba nebele talaka muta komi na bakoko ebele azobenga père à 5e génération. Imaginez-vous ce que babi na filé o ba orenie lelo bakoko ya wera mais esalinga bien komona héritier na mona epe kala komona mopao na mona epe kala komona héritier autant héritier kotaki komona héritier mona kala ndeka to solola mais batnos ngana nga personnellement ngana biko yo zakana ba problème peut-être na héritier décida ki tolobi non comme président wera azo moi retard biso moko tokei tokitisi na carte bi président wera kita na carte azo listé kana to sola bonde président kiti pena makolo azo kota tolobi presse kita na carte toke makolo. Allô ngaya wa santé eza misunga ah hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo, po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Atuni héritier bongo héritier azokama yo bona yo na tuneni. Bon, mokili ba tala ba image ba yebake lisolo Koffi atunaki héritier ko zalaka lisolo bo nga zalaka na problème na Karine nde mutu o to zalaka na rankine na lo bango na ba émission nyonso héritier za master nanga héritier to longolaka ba succès ya musique héritier nga na to ko li place moko to tambola na ba gon biso to ba to ebi héritier ya souffrance nga lo bango ba tutu ba yaka tout autour ya héritier ba yebi héritier bien te omoni matanga oyo tout le monde akoya na ye mais soki papa ya bila ya kite batu balinga bazo occasion opportunité ya biloba loba se détendre na ba week-end oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto
kasi chez Djonga 2 ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h 5h, samedi à partir il y a 12h 5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Djonga 2 okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Djonga 2 awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Merci na bato wala na biso un peu partout dans le monde entier, internaute nos bozarana biso mesana koluka biso. C'est bel et bien votre Jérès Malé le one touch de la presse ndega to zakina ba séjour na Angola. To e Kinshasa autre baka Kinshasa mboka banka Kinshasa mboka makambo Kinshasa mboka epesa biso makambo. To zana Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo. Na carte de kozana Kinshasa ngo balobi to yana bato bako lela. To sepena bato bako sepela na carte de ko lela bato bande ko lela. Pour assister de la biso l'artiste musicien Bill Clinton o ya binisa mukili Bill Clinton ko flaki bongo papa na ye lelo tozaki wana na place o balela ki papa Bill Clinton lelo zaki journée enterrement to maki présence ya bato bele bazaki wana to monaki papa na biso musicien artiste musicien Koffi Olomide to monaki héritier Watanabe to moni présence ya Weranson o zaki bongo père ya Bill Clinton na musique. Alors tozaki pena ken piana makizembe to pena artiste na biso to solo là to ça na analyse sur matanga neni matanga eleki ba présence ya artiste wana est-ce que Bill azaki na esengo ya komona bato ba ko assister na matanga wana to solo lelo na ken piana makizembe waza mopanzi na nga Crisco fongola biso na caméra. Je salue mon invité ken piana boni. Ouais, bonjour, Jérès Malé le Wantachi. Bon retour au pays. Nabi ke Angola ba manqué présence na yo vraiment ndengo tiki bango. Donc ban Angola bo za la calme, Jérès azoya lisusu. Donc merci na bande konyo surtout o tokutani vraiment na matanga. Vraiment nga na banda na ngaka kopesa mbote na basali ya Nzambe. Mama si de jima pata mama pasteur na peso bambote. Prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse na Londres. Vraiment bambote na bango nyonso. Bambote na bango bambote nga pena profiter à saluer moko Papi le roi la carte illimitée na bosante Ben Willy le Gabonais le seul fantôme qui sourit. Merci na yo pe merci na prophète Moïse na Londres azaki na toujours na téléphone. Merci na prophète Moïse, merci aussi na prophète Emmanuel Dodi. Alors tous un artiste na biso awa bonjour papa. Ouais, bonjour, je reste Malé, bonjour Nabatutu Nabiso. Je vois Maître Bienvenu face aux procédures, elle patronne à Maman Dédé Mouchia. Donc voilà, donc bon retour. Hein. Merci vraiment, merci. Na CPP vous allez sur le plateau mona ken piana ça fait un mois na tika ki na zaskona na minchoto so lamba mo ken piana le loto monio oye ko assister Macintosh Bill Clinton na matanga wa kufela ki papa na ye na habité yebisa biso nanu tango ka ki message wana ne sala ki comment. Non, Bill c'est la famille hein. Au moninga pe Bill a kufeli papa na ebagite. Lobi na landi na internet ba image moko ya lever du corps. Il y a papa Bill Clinton. Papa Bill Clinton a papa on a ebaki très bien. Na ebaki pena très bien. Les famille moko boye déjà ngana bango déjà to banda relation depuis kala. Donc Bill Clinton era Bali. Era keko bala biso ndeto accompagner Bill Clinton. Abala mwasi na mama na so Nathalie Kalonji waza mwana mama Biyomba. Boyebi ke mama Biyomba za mère na biso o soutenir biso vraiment. Na ba moment moko vraiment très difficile. En tout cas maman na vraiment na senga Nzambe abaksela ende mikolo ebele. Donc na na cadeau mususu apesa ete na senga Nzambe apesa maman na vraiment mikolo ebela simba nzete na mokili po asunga bato ebele. Tozalaka ba Papi le Prince, ba Jean Omer, ba Pacho. Donc biso nyonso to wana vraiment toza bato yo. Tozalaki na makambute mama wana pena soutenir biso. Non, totikala ki ma mère jamais. Au moni lelo ba occupation pe comme moi et belé.
baoccupation ekoma mwa ebele mais mare azaka mare na biso mabe ezalaka moto soki asaleli ingratitude soit batuni yo question mama biyomba na émission moko boye obude ye mais nga natikala jamais komanke mama nga alobaka toujours bolamu ya mama biyomba nalobaka toujours bolamu ya Zakari Bababaswe nalobaka toujours bolamu ya pasteur Denis Lesi nalobaka toujours bolamu ya Kadhafi Mbumbudi baza bato basoutenanga nazo banda carrière nanga donc nakozala un grand envers bakombo na cité wana te alors okozala un grand envers bakombo cité te tokende ka tout do bina masona so tokosolola quel piano to monna matanga ya Bekington papa Bekington que son âme repose en paix papa Kalonji to moni ba présence ya artiste musicien Misato obiso to moni Misato baza ba non na mboka na biso to moni présence ya Koffi Olomide to moni présence ya Héritier Watanabe to moni présence ya le président Weranson na bité ken piana ko mona ba artiste wana ko assister ndeko na bango artiste na tango pasi boy ken piana ko lo baneni pona bato balinga ko lo bato bon moni na ba moment pasi pe eza ba lié moko ya rencontre o esangisaka pe bato mususu peut-être baso la répéter to moni lelo vient na biso Koffi Olomide na leki na Héritier bayambani basololi mais na ba question moko oyo vient na biso mopa wazotu na Héritier na litoi siko yo kendaki matango komi ko landela suna makambo so na litoi est-ce que tali pena yo mais baza ba artiste siko atuni Héritier bongo Héritier azokama yo bona yo na tuneni bon mokili ba hôtel ba image ba yebake lisolo Koffi atunaki Héritier kozalaka lisolo boye nini oyo ngo faire comprendre oyebi na yo ke non ti Héritier akamwe aseki akati lisolo na mopao c'est que yo oyebi mais esalinga bien komona Héritier na mona epe kala komona mopao na mona epe kala komona Héritier tango Héritier kotaki komona Héritier mona kala ndeka to solola mais batnos ngana nga personnellement ngana bige yo zanga ba problème peut-être na Héritier batnos pe bige yo za problème Héritier et comme musinga komona otendre mais bopesa ni mbote bo solo liku moi quelques secondes moi 45 secondes tout nyo pe bilaza pour l'accès passe bilaza ken piano non na loba ngo chaque fois na ba émission nyo surtout na lobi ngana la team tozalaka na problème ata mukete nga zalaka na problème na Karine nde mutu tozalaka na ranking na loba ngo na ba émission nyo so Héritier za master nanga Héritier tolongolaka ba succès ya musique Héritier ngana etokoli place moko totambola na bagon biso to bato to ebi Héritier ya souffrance ngalo bango batutu baziyaka tout autour ya Héritier bayebi Héritier bien te Héritier ya razoko Héritier zalaki nde mwana malamu ya ekiri na biso oso comprendre en plus c'est loko na sepeli Héritier akangaka pena rankini azana rankini ya batute soki azalaki artiste et musicien mo bazaka na ba rankini na batu peut-être tolinga to yambana te to pesa na bambote po to mona na pe kala to yambani atuninga Bill Clinton azapi na bibi la za place wana akepe akutani pe na Bill Clinton ngana sepeli ezateke bato mokili bakomisa biso na problème moko boye o eza nango problème te to critique nde ba artiste et musicien na musique na bango ngalo bango album nga na soutenir album Retirada et beta mokili mombeyoka et ça là nazalaka na fierté album yana Retirada pour na ça lango promotion ce qui Retirada eshuaka na ba biso ba ken tolinga to bima ba faux marketeur neti lelo jira simalele na ko sayote ngai pena na assumer responsabilité ya marketing ya formidable ya Weranson na so biso album wana vouloir ou pas ekobeta omoni ba biso place to tie likolo place to s'engager et échouera jamais oyoka ken piano soutenir artiste tel album ne échoué formidable batu ba remonte tala ba album ebima nango ebele na année oyo to comme déjà décembre mais album est bête net formidable les alaté. Alors album est bête net formidable les raté merci na bino merci na bato ba soutenir biso babi l'inspecteur na biso DGM na lufu wana merci na bango to sur la quelqu'un. Na selesi moi maloba mukete moni Weranson ba wera ba mériter moi ba respect belé parce que wera lelo na musique ya Congo wera za bibliothèque ba wera bazaneti ba remplacer ba vieux lombo makadi. Wera bimisi ba ne belé. Talaka muta komina bakoko ebele azobenga père à 5e génération. Imaginez-vous ce que babi na filé au ba rené lelo bakoko ya wera neti ba Ibrator malgré Ibrator ba sombi côté msa comme Ibrator piana mais koko ya président wera so comprendre wera masolo matanga yo liko tchaka polémique non eza nango eza polémique eza ba valeur o muta zo mériter
eza ba valeur oyo mutu azomela oyebaka na Congo na biso loso yoso comme la vérité ya musu babulelo ko lozo critiquer misusu po okumisa misusu non eza neti soki nalobeli peut-être ndeko na biso héritier nakolobela ete kolega msu papa na ye Weranson nalobelaka Fali mais nakolobela na ba circonstance mosusu soki Fali ayaki matango peut-être nalingai nalobela Kofi trop par rapport à Fali parce que Kofi azali papa ya Fali monde ba Fali ba sala fierté ya Kofi Olomide Fali asala la fierté ya Kofi Olomide donc Kofi pe place afanda kazaka fier na bana na yo kasi bana msuso ba finga wera yo kasi wera na suwe na ezalaka bana na miziki na bango simba te suwe ya wera ezalaka bana na ye babeta miziki batondisa basali ya minene bazwa pe ba contrat libanda esalaka honneur toujours honneur ana nyonso sopana na nzoto ya wera honneur sopana nzoto ya wera merci quand pena tozami be na plateau bo comprendre nga photo kenda na mwa boye merci na ndeko na biso artiste et musicien o auto sala featuring na ndeko na biso Shikito abet en tout cas tozana besoin Congo na biso ezala na ba jeune o bazana ba talent neti ndeko na biso aza ana talent moko don imaginable to so la pena yeka ndeto so la ah merci na inspecteur na biso ya deuxième na kati ya Lufuana merci na inspecteur Kabose merci na yo pour na soutien merci na yo inspecteur Kabose donc voilà merci na inspecteur Richard Ngongo merci na yo merci na inspecteur Papi Musuma na ba biso zo kende Angola na Lufuana ba to bazo soutenir biso bazo contrôler mikanda pena calme sans corruption bango wana merci na bino inspecteur na biso na Lufuana merci aussi infiniment na mon vieux Raoul Molobo Tour d'Europe Raoul Machoupe Dimoda Fashion balobi congolaise wenzoana pe et simba mina ba prêtre le roi ba Ibrahim merci na balobi Maomonzo mokonzia ya congolaise na pesi ope mbote na bo SNTV na Claude Wetu merci na bino pour na soutien de Sulora ndeka to sola merci artiste Barolanda biso to monio poza ki ko assister Bill Clinton oza parti sa mission lokola yo habité comment na présence ya ba grand wana na kati ya salle wana et ça liyo comment. Non, et ça a plaisir. Moni n'attend mawa, n'attend pas si. Moninga malamu, baïba n'attend pas. Donc, n'est déjà artiste en abayaki et ça l'inga bien et puis ça peut Bill Clinton bien. Comment la présence na bango, mais bah on soupe bayaki peut-être bazaki empêché. Mais là, moment où on est baninga malamu quoi. Donc, il y a un rôle bara. Alors, n'enga yo pe ozo ya la carrière na aussi kabwe. Pour la première opus na osali featuring na Shikito. C'est la première opus. Non, il y a deuxième nzembo nanga, mais nzembo liboso na sala kama dali libanda et ya momoni oyo tellement za rumba wana dali ba style muso oyo za rumba yango na ngana kitaboe na kutani pe na ken piano donc. Non mon frère, yo kanga na mute. Oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba? Na yebi bien ken na za na reta. Ce n'est pas moi, eza mutu kande e boy ko démarrer. C'est bon. Yo, mwana, le mwana mutu kabali. Non papa, mais ça mwana te, mais ça boss. Oh mutu kabali. Yango nde boy ko. Boss, solution ici et Zouama na kati ya RDC. Compagnie Dieu existe. Compagnie Dieu existe. Token. Dieu existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacanciers. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center, Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie Dieu existe. Boss Azui, camion de luxe. Accueilli. Dieu existe. C'est très amusant et formidable. Que mutu moko bien azo edengai po ekende voilà. Donc la promotion c'est nous parce que promotion eza boulot na biso ne flosser la bino la promotion na biso ko ndenge comment na yo bandi carrière na osika boyoye na monde musical pour monde musique ya monde ba tindika chakal monde ba 12 monde ba 14 ba 15 monde benaka ba mutu akobimate. Alors lelo est-ce que relation na yo e kozala bien na ba artiste nyonso ya Congo po lelo tango yo zo makambo ko mo boya pe bato bandaka liboso na po to yebi on na mama musique po masala nga moko anda loba ba mise ba sokola ba ngana mayo ba benga ngratitude.
Bon, en fait, ingratitude, ils allaient pour la mission, ils allaient pour la batuto. Mais quand on a bien dans mon tour, on a bien. Oyo, on a bien, on a bien. On a ce qu'on a lobby. Il y a ce qu'on a lobby. Tu m'as dit attends, on va dire on a bien, ça veut dire tant on peut ma cambe, on peut ça m'épaisse. Non, on a vu tout, tout ils allaient bon. On a un bateau, on a bien. On a un ken piano parce que ken piano, il y a bien, mais avant ken piano, on a contacté bateau mususu, mais bateau mususu a Zion a bandé mon boy. Mais hier on a bas six na bangamnae, yo posant bas six na bangamnao, mais on a bien donc voilà, y a un to collaborer bien. Donc au père on a bien, to collaborer bien. On a bien te, voilà je m'en fous, on a sa carrière nanga. Na carrière nanga o na ngo mutu mota chenga poa mutu mota sali sondeni dona sa mamnanga mo dona na zana obligation te ya rozara na bateau mso voilà dona zana bateau on obligation te rozara na bateau moza pe ka obligation ozana bateau po bateau ba soutenir yo ba aider ngai pour na kende de l'avant oya royela nga mbuyema tozana eta. Alors, les autres, qui featuring à Liboso, est-ce que les albums ont préparé pour album featuring à Liboso, car non, featuring, c'était un single. Non, en fait, les albums, dans le studio, on a préparé l'album, mais tous organisé moto l'ensemble pour que vous comprendre couleur et puis. Et voilà, featuring Moussou Eza, on a contacté les artistes et Moussou déjà, tous en contact na bango, mais on a annoncé on va attendre comme après. Mais déjà Nzembo Ezawana et décembre de après to boire Moussou soir donc juste grave pour comprendre les alors Batouba comprendre ndeka toko sola merci na Junior Nkosi les voando les boss de l'HP Hotel Motema Lina beauté merci na yo les sousou benanga Robert Bikaka la Motema Olga Mbimba toujours na Paris wana bozo soutenir Jiras Malele Mabe Alunde Kanamoyi merci na yo merci na Madebo Deborah Kamanda merci aussi na Christelle Motingi ya mame Ken Mpena Magizembe ngana mingi to betani masolo matanga parce que to zaki na matanga na ndeko banga Ken Batouba Chicago malele tokei oya mabele nanga kena santi pena keza mabele ya Ken Mpena Magizembe pito pala alors Ken Mpena bato bele balobi tant to ande ko sala direct wana nano nano sa direct bato ba ba commentaire ba mona na présence ya président en santé ba mona ka Koffi Olomide ba mona héritier watana be bato ba commentaire wera ete e ko sala bien te to moni présence ya Igwe de la Forêt aye ko assister mwana na Ken Mpena est-ce que peut ande ko s'attendre que wera ko ya matanga o peut comédie na suka bon au moni président wera aza président Moboye assistera nanu batu na ba moment passe to mona wera na ba matanga presque ebelé en tout cas on moni moi complication ezwama ki po wera zo retard parce que wera fanda ka kota station ma campagne boyebi ka nzela na ndenge ezalaka na bouchon donc bouchon ya ba blague te jira simalele yo yebi biso moko nanu pe poto ko matanga na tozwaki pena tokutana na embouteillage ya blague te. Donc, il y a déjà avant, mais pour ma place, matangeza, embouteillage de bloqué. Président a Koffi Olomide na place matangeza ko 0 m ata makolo simandako. Yango salaki président Koffi comme avant. Mais tu décides que tu lobby non, comme le président wera a moins retard, biso moko tokei. To quitter si na carte, le président wera quitter na carte. Il liste quand est au sol, le président quitte pena makolo zo kota. To lobby président quitter na carte, toke makolo. Ozo comprendre, wera so na za leader mobo très simple avec la rabato. To quitter si ba papi le prince bazalaki ba sankara de kunta bazalaki, maître ninja kakol vient na biso bilambo nani. Jamou le kanza zalaki to quitter si président wera to quitter makolo. Tokiti malgré embrièmement batu mais tokiti tokoti et ça lui peut bien parce que moni matanga oyo tout le monde a koya naye mais ce qui papa ya bila ya quitté batu balinga ba occasion opportunité ya biloba loba mais ça lui peut bien parce que bila honoré cercle de lingo kende a honoré pena tous les deux papa biologique na papa na musical habité bozela papa pe aya ko pesa sous papa na ngai honneur na ya suka balobi na matanga bapa ya bayaka bapanzana ka avant bino moko bomonaki président Koffi Olomide ayaki akendaki na avant héritier watana bi ayaki akendaki na avant mais Weranson na équipe ne mobimba ba accompagner Bill Clinton tina cimetière et la kisi que papa zaka papa kolo matanga zaka kolo matanga donc ya zupe na Bill Clinton malgré embouteillage lelo na Kinshasa za makasi mais ba kena Bill Clinton tina cimetière place ba okunda papa ya Bill Clinton
siko toloba mutu wazana souci ya matanga makasi za mutu nini wa accompagner bembe yake ndo mona ti place ba okunda ayo katima loba suka ko ba lobela père ozo comprendre nga eza mbala liboso na ya matanga ya ba Bill Clinton te lelo na mokili ba yeba te Bill Clinton ti asala succès koko na bango moko mwasi wa bota mère na bango azaba beta kingongolo boye koko na bangwana nda zala ba pesa Bill ba kritu ya tilu ba bozala yo kana ozo comprendre azana ti kokolo ya Bill akufi kombone ka kolonga so ka kolonga anda bwaka epe trop ka kolongo ba kri wana tu boka ya tilu beza ya koko wana akufi biso tokenda matanga ngo za na terrain ngiri wana tokenda ozo comprendre ezambala liboso te Bill Clinton mwana liboso ya botami journaliste moko azalaka te ngande na biso ngande na sala ba reportage ngande na sala ba marketing mariage ya Bill Clinton ngande mutu na na équipe ya reportage to filma donc babiso ba ken boy na ba Bill Clinton tozana ti moi famille moko boy ozo comprendre to ana ti moi famille Bill azofanda awa côté ya camp des officiers côté ka lwano côté tokola ayozo a contrat ya Bois Congo na misu na biso contrat ba Congo wana bayozo lenda ku côté ya route de Matadi na ma campagne tiaki ba mbiaka papi le prince wana papi le prince azana na maison mais wana to wana ba vovantangu ba quatre coins donc Bill Clinton c'est la famille papa na bango ayebinga très bien wa kufi mère ba Bill Clinton ayebinga très bien ozo comprendre donc mère ba Bill kutu kala zalaka soki ayepa Bill boy Bill ala ta système ba star boy mso kilo cha Bill ekiti boy mama ba ngwazo tombola e Bill boni boy kozo mona ngate otika bilambe ko ya bondene ozo comprendre donc wana baza pena famille pena mama surtout mama Bokilo ne mama Biyomba combien de familles sont ba papi le prince to lekisi ta na ville botola lipe ba pesi biso pe chambre tola lo mona constater ta mama Biyomba moni bino bengi bino na papi le prince boya na bokenda bino mona bino kala mama na biso wana mama na biso wana mama na biso na bato musu bazaka bazotuna pa ba série mo bo alinga sombela sindi ba robe mo bo ya la clip abenganga ken tindelanga numéro mama Biyomba po yeba ki ke ken azaka pi pecha mama Biyomba osaka ba ndenge tozala na ba sœur Pauline Lumumba o na osenga bandeko nyonso tu o bo landa biso vraiment bo s'abonner na site ya sœur na so Pauline Lumumba RDC Monde TV donc yaza sœur mo bo lelo so bo mo na ba matos nyonso to travailler na fimbo ye muta sombela biso lo ba pena ya S10 na wanta siko ye muta somba siko sœur wana vraiment ba abonner na biso vraiment bo tche maman na po RDC Monde TV RDC Monde TV abonnez-vous massivement na RDC Monde TV ya sœur na so Pauline et n'oubliez pas de s'abonner aussi na Lisa Queen TV ye pas à moi na biso faut pesa pe bana makambo donc Lisa Queen TV faut s'abonner sur massivement na kati wana alors ken piana lelo to comme na biso ko chiter déjà moi question o longwate faut na tuna yango alors ken piana lelo ndeko na biso Bill Clinton azaki éprouvé papa nda kufaki mais Bill Clinton à part héritier à part Kofi à part to tshaka na ndenga wenge à part héritier na Weranson Weraza papa nda assister bango prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana
et ezali maladie moko mabe oyo eza kobika. Mais il y a ba mission pe mususu ba beta na bil na wenge bazaki pe na Kinshasa présence na bango ezaki te c'est dit à quoi? Wana eza ba question to kendo lukabil kinto to poser moni yende kolo matanga yenda kufeli papa menga eloko esalingaka bien organisation matanga nde leki très bien bila leli pena papa na ye na ba norme moko vraiment o ba ministre balelaka ba père na bango bila leli papa na ye na ba norme oyo ba président de la république balelaka ba papa na bango so comprendre. Donc, na sepeli na moni présence ya ba autorité ebele pe ba ki ko assister Bill Clinton ba conseiller président ba tunaswa ba seni ba ki presque ebele. Alors quel temps comme na soko chité déjà ba mbote avayo tikala na artiste presque ya we le mystère versation na on a bois qui était na ka mukusa na nzoto grave. Adel Djoko Bagou danger ah to ça l'émission na quartier na bino Adel Djoko Bagou danger place au collé la pena au moni place to ça l'émission ah au moni en face au moni ndako au moni na bateau la rouge mutatonga ngo Xavier na biso sipo jazz oh ya Koffi Olomide ba vie wana baza ba vie liboso oh batonga ba parler un mot fleurier bandi vie na sipo jazz parler nezala awa wana nga na ko la siko na kalwa no mwana muke nzela na biso antiki yango to leka awa wana so bo moni pena si po jazz libanda pale bo banga bolobi o prêtre malgré vient na biso bon malgré ko ya me parcours ezaka parcours ezaka masolo po lelo za no na mbongo te palo pe to ki était kama déjà donc ezana ka makambu mais o tikala symbole to bige yondo tonga donc to raisonna quoi terre to mona pala ngo sala biso non na pesi mbote na vie le zo mbata. Oh c'est canine. Et ça parcours ya vite. Et ça n'a tende kona biso moko atia makelele Ben Lobobo, archevêque Lobobo, Azaya ya papi le prince atinde la papi le prince bilambalu ke la papi le prince pas bête à femme. Alongola na kini biso nya ba papi le prince tito abata matolo na Kinshasa. Vrai prêtre alingale kinaza mtamatolo te. Yo suna vie boyo lini yo na vie. Asa ve na yo. Master na ngazo souffrir. Ye azo bilakisa so ba blouson so kinini onga na pesa papa mbabwe ngana sala boy. Oh, longola masa na biso na vie ya souffrance. On a société. Mutu aza na société na France. A bengisa bande kwa bengisa ta 50 personnes. Parce qu'on a tala ka masa na papi le prince te utana na vie ya pasi. Papi le prince til le loto aka batamato la pa ya na ya za na société. Somba buso ba 50 000. Tout le monde a pe batu pe ba confirmer que na sala pe na société mais les qui na ya zo souffrir na kin. Mais non, ngape na soki archevêque Lobobo, soki obengisi papi le prince te na kotia makelele jour ya beng sera papi le prince alongwe masolo makonaki na tiki nanga. Ponga na ba nanga teke baza ya na leki. Ah na comprendre na biloko ebela a sala a chanter wana leki na zakin. To bete an leki ne matol. Ah na tikete. Quel de la pesa mbote ba otika ote to royal on appelle simbote na Jolivette petite na nga propre azana Turquie partout yo yebi Bogali Bongonga yo yebi ba Joël Koufle donc ba masa tout ba na Turquie na pe no mbote. Alors merci ngande kana na Turquie ngape na kemba ngo pesa mbote na bienvenue Fundolo le mannequin de Turquie. Bienvenue Fundolo balobi boutique d'habillement ya munene zanaki. Da babi de boutique de Madia mode. Voilà. Bandeko basa ba télécharger pe ba clip ya mwana mai ça là. To susu na biso na ye donc voilà merci na bienvenue Fundolo motema meya mwankembe na bi ke artiste. Alors le loto zo ko suka na biso na kala minta wana bi te kokolo banini bato bazolanda yo po ba zwa banzembo na yo pesi bango titre ya nzembo na habité va cause comment. En fait ba kende sur YouTube ba betika Diemato Fit Chiquito donc Diemato Fit Chiquito nzembo eza déjà disponible ba téléchargeant ba soutenir artiste na bango toza na studio ba pe balinga ba yembela bango banzembo eza banzembo bien et dans le studio bani donc na kopesa numéro contact on peut ça numéro contact na quelques salutations plus 243 89 143 66 73 plus 243 89 143 66 73 non peut ça mbote na El Patron na la Baronne Maman Dédé Mouchia et normalement on maître bienvenu face les procédures maître Vandal Boloko son éminence maître Kazi maître Tété Kabwe normalement on a Paris on a Massalanga Cédric Lema il y a Dodi qui cite il y a Papi Loutete et je reste malé les faux boire il y a Papi Loutete Moutoyembe Nzembo donc à trop fort il y a Vandal en Suisse il y a Papi Loutete Venangai Zoro Mayala normalement en États-Unis Innocent Mabiala tout normalement Gabana les compas
accompagnateur na biso na bato tout donc voilà quoi donc ba télécharger quand vous avez peine mission mobimba to solana ouais donc toza wana nga kuna préféré o ya pena na siège parce que répétaka ça la bien ouais bayoka quoi. Merci beaucoup, merci à Crisco Louvandi derrière la caméra, merci à mon vieux Francis et Yanga de Djoubek, Francis et Yanga de Djobou, moté ma mère Claudine, donc voilà, merci à Bino Bozaki branché Scotia Rolanda Jures Malé le Wantashi, merci aussi infiniment à mon vieux Papi le Roi la carte illimitée bilanga dollar HPR de José Andombe, merci à Bino tout Bozarana Bisso, donc voilà, merci à Venanga Luzon Mbat dans South Africa Segenen, Raoul Moulobo di Moda Fashion, Raoul Moulobo et Raoul Machoupe di Moda Fashion, na bo sanité Ropé Sumbote na Ben Willy le Gabonais, Ben Willy le Gabonais, c'est le seul fantôme qui sourit. Babiso Moni Ben Willy Moni Bamako, Brunel Mputu Label, Brunel Mputu Label, merci na Paolo Dos Santos Guerrier, merci na Batoutouche congolaise, merci na Bino, merci na Bodrik Matadi, merci na Lisa Queen, merci na King Silova, merci na Mao Monzo, na congolaise, merci na Ligoda, na Glodine Sway, na congolaise, wana Gypsy Sway, Bino tout na congolaise, merci aussi na Boss Ibrahim, Venanga Claude Wetu, merci na Junior Balou, Kiama, donc Kiama, Junior Balou Kiama na kata congolaise wana, merci na Bino rester branché scotché, Bino Bozarana Bisobo continue toujours à s'abonner massivement à la Wantage Télévision et pourquoi pas na Lisa Queen Télévision. À la prochaine, merci Crisco Louvandi derrière la caméra. Bisous, bye.